biso ezali Fondation Maluwa kosalisa ba Congolais moto ya mayele pe ya mwana ya lingaka mboka na ye Maître Maluwa bili totombeli yo longonia yo netete ya malele ya ba Congolais asumaka pona karte Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maluwa espoir na Congolais Maître Maluwa dili président fondateur de la paix. Ndebo monika ba massacre ndeba sali boido ba criminel ba yakiawa bazaki juste na ba nduki ba jiba TV ba radio ba panzi ndo monika des autres boy. Papa azan hôpital bazoko soigner. Donc biso l'état faut trouver une solution rapidement pour milieu et commune à insécurité. Donc y a un élément pour un événement et salami na de la paix ngoyo na mpeni ngoyo. Donc et salami azwilikanisa malamu kosalisa ekosunga bana Kongo bolinga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo tomoni na miso Fondation Maluwa mosungi ya bana Kongo Yo za policier n'a de prendre les mêmes questions 2021 déjà fait bandit na bonne année oh bateau zo format na nini anda ba 2022 biso sala ki dana kata ya récrit ya mama après que mais c'est quoi yo vous allez réécrit on l'a on comment la terre d'autres ndeni ça appelle la police na tuni yo teni uzi wapi nana peso teni eh monsieur nana peso teni tiens la moutouna que notre Congo va changer et déjà dans le départ de changer peut changer déjà biloko yo nde yango to combattre la moutina énergie asuka yo za pour donc vous avez tenu boyo bana ko tala bandako ko bota to biloko ko bumba bato criminel oh police policier yo za policier biloko o wuti na ndako na bino biloko ete reconnaître nango te oye biango wuti na ndako na bino oza charpentier wato wa musata wando sala na porte on est à musala on za machete za kana ndako kula ba misala on allait contenir à $5,000 ya ba pine oh tika nketa Tala. On en est toujours déjà à Bino. Un jour, il y a la police. Donc, tu as Bino, il se passe à ta bouquette. On a dit, tu as un frère qui non, si tu es criminel, tu as Moussalawana. Puisque le coup de Kamabe, on l'a dit, et surtout la Mwamba, Nzambe, orienté Bishop, na bateau ya mabe, tokanga bango. Personne distraction, personne aveuglement, tokanga bango na facilité. Père du combo que Jensen. Jensen on est donc c'était un caractère. Jensen. Donc, Azu combo na ami l'actif en groupe Jensen. C'est un caractère Jensen. Qu'est-ce que cela va dans ce qui a beau na mutu? Jensen c'est un chinois. Oh, Outiba Congo. Makamba beti kuna ali akimi aya parce que association na ye na Jensen ali bavani commencer ko monter ba kuna bango ba fana ba pina na singa Manzalemba na singa bazaba na singa ba singa ba fana ko monter mukuna na Manzalemba kuna on va vous mettre hors état de nuire de nane commandant Sambisa bango dans des